etondaka motema na ngai esika basantu basanganye basimoli maboko likolo lola na nzambe mama etondaka motema na ngai esika basantu basanganye basimoli maboko likolo lola na nzambe mama etondisa maka na nkembo soki batindi nzembo mosantu mobali kitoko ati atelema na ngwende na eklise etondisa maka na nkembo soki batindi nzembo mosantu mobali kitoko ati atelema na ngwende na la mayele na ngai babaka baboyi kosala semblant balobi mitole esimbi na bango te bamemeli yo nkembo libela elekela mayele na ngai babaka baboyi kosala semblant balobi mitole esimbi na bango te bamemeli yo nkembo libela osalaka ndenge nini bakanga mibambo na loboko na yo kombo na yo na bato bitumba nyonso kundolonga osalaka ndenge nini bakanga mibambo na loboko na yo kombo na yo na bato bitumba nyonso kundolonga Yours amor santuaire, yours amor santuaire, yours amor santuaire, okokani na motote, Yahweh, yobonga na bonzambe, Yahweh, chantez avec moi. Voilà, moi c'est votre bien-aimé, l'évangéliste Thomas Lokofé. Je voulais vous donner une invitation à tout le bien-aimé de Stockholm. 8 décembre où nous allons faire une grande célébration, un grand concert de célébration à Stockholm. Où il y a Ebélé, ma papa, ma maman. Je serai avec mon bien-aimé le frère Mbuta Kamoka. Tout ça à Stockholm le 8 décembre. Une très grande cérémonie. Pendant le Kumunankolo, Boya et Belé, souhaite pour Christ. Le 8 décembre 2018, nous allons dire merci à Dieu pour sa grâce de nous avoir gardé toute cette année 2018. Il y a beaucoup de gens qui sont morts, il y a beaucoup de gens qui sont partis, il y a beaucoup de gens qui ont eu des accidents. Mais l'Éternel Dieu nous a donné la grâce d'être encore vivants, de parler, de bouger. Pourquoi pas avoir une seule journée de l'année pour lui dire merci. Oh, Bongino Lokunu, Zambe na Babulami, Tuimbe Yepoa, Mulami. Boya Tokumisa Nzambe. Abenga Kangana Kombo, Aebi Mozindo ya Motema.
surtout Bavani, Helsinki, surtout le Danemark, surtout la Norvège. Donc, à Stockholm, le 8 décembre. La église, même ça, et pas il y a l'homme de Dieu, l'apôtre Dido Moïse Bikenja. Et le mon maman évangéliste Sephora Bikenja. Boya Ebele, Tokomisa Nzambe, souhaite pour Christ. Pour saliter pour Moko Yamboka. Frère Patrick Momo, il sera là aussi. Que Dieu vous bénisse, vous pensez Sango. Nous allons entrer gratuit. Par mon fou de mon mésaté, vous y a épelé, ma papa, ma maman, vous êtes tous. Soyez bénis. Une étoile qui brille à la nuit, attirant l'attention des mages. Soyez bénis, mes frères. Souhaite pour Christ, le 8 décembre. Rendez-vous à Mouneni. Rendez-vous à Balongi. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Retenez bien la date où le 8 décembre 2018. Shalom à Stockholm et que Dieu nous fasse grâce ces jours-là d'être là. Ne manquez pas. Nous allons célébrer Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. Shalom, 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 peuple de Dieu. Nzamba lola apambola bino, apambola yo mtusokoti. Lola emona yo, efuta yo, nzambe wana akanisela yo, pe akanisela libota na yo. Na sepe na komona oli susu na pokwa lelo. Na sepe na ko sentir yo susu. Parce que naebi ke oza deja kopambola ma, tozo continue na ba programme na biso ya kitoko, tozo continue na nzambe wana. Voilà pourquoi avant tout toko bondela ndenge to mesana, ndenge yo bondela ka ndenga na bondela ka poto banda programme na biso. Et si ko za bondela penga pe na obondela. Seigneur topesi yo merci oza nzambe totiki programme na maboko na yo. Jésus-Christ kamba programme lelo na kombo na Yesu. Ya moyini ya monde de ténèbres bataki nyonso diabolique satanique. Ezala mosika na biso na kombo na Yesu. Amen. Vraiment si ko zali pambolami déjà. Ya solo tobo sanate ne tozolo ba toujours le 8 toza na célébration na biso avec l'évangéliste Thomas Lokofe pe fambuta toti komona wana nzamba pambola biso na ba mission na biso ya Suède ba ozala ba accompagner biso ya basi comme ya mibali nzambe papa mbola bongo sika bazwami na ebike préparation eza makasi na ba prière yo pozo bondela pe na zo bondela vraiment nzamba pambola yo apambola libota na yo toza misumu kona lelo to ebike toza na 40 jours na biso ya ba prière tozo bondela semaine o pe semaine wana to komi na demande. Donc soko za na ba requête ne tozo loba continuer na kotinda comme baninga mususu bazo kotinda pona to bondela tozo leka na ba période ya prière yango moni ngai ta nazo ya mingi nazo lobela mingi pona prière pe na lingi ngana to bondela bien aimé na lingi ngana to bondela parce que kaka ba prière onde tozo sala wana nzamba zo sala na ndenga kosakana te nzamba zo bikisa ba témoignage ezo ya ndei to bondela ki vendredi passé wana gloire na nzambe kitaki batu mingi ba mo loboko na nzambe et si ko zali to ko yoka message pe to ko bondela ngano ensemble donc même si ko lingo bondela ko bandi okoko banda déjà ko bondela parce que na yebi ke molimo na nzamba sana yo ndengi tozo bato comme na toza na semaine na biso ya demande lelo na ena thème moko su kitoko su thème na biso o na ena ngo ezali quelle est ta demande posa na yo eza nini bosenga na yo eza nini demande na yo eza nini alléluia posa na yo eza nini tango tokoti prière esengeli toyebisa nzambe baposa na biso posa na yo eza nini année prochaine posa na yo eza nini année oyo nini olingi nzambe asalela yo nini olingi nzambe asala libota na yo posa na yo ezali nini
demande na yo ezali nini nini ozosenga epai na Nzambe. Alléluia. Bien aimé kati na nkolo Nzambe apambola partager message et si kozali parce que si tokoti si tobandi toyoki déjà thème na biso si tobandi vraiment partager message pour na bandeko mosunde tolobaka bazwa pe possibilité ya kolanda message pe bapambolama parce que ndenge yokoti opambolami muninga mususu pe apambolama na kombo na Yesu. Nzambe akanisela bino nyonso bazo partager message 2019 eza année ya changement parce que bozo sala évangélisation baladi ba problème etika bino da bandako na kombo na Yesu. Nalingi bino mingi na kombo na Yesu na sepe na présence na yo invité bandeko mususu po balanda bakopambolama pe na kombo na Yesu. Alléluia. Posa na yo ezali nini? Quelle est ta demande? Demande na yo ezali nini? Bien aimé tofongoli mokanda na Nzambe na Marc message toyoka kitoko mingi to continuer na Marc chapitre 10 verset 46 à 53. Wana wapi bazotesa biso lisolo ya Bartimée. Bartimée oyo vine ezalaki ya passe. Parce que Bartimée eloko nini lekaki Bartimée azalaki aveugle. Mais ayaki nde kokoma ezati ka botama bongo te ayaki kokoma aveugle. Akomaki na vie moko différent. Na vie moko ya passe. Parce que amesanaki na makambo te. Alors eloko nini ekoleka Bartimée akomi kovanda libanda kosenga bambongo. Donc vie est changée. Toyoka pe ba message na modèle ebele lelo tozoka en attitude de prière. Vie ya Bartimée changé. Ayebis eloko akosala susu te à part kovanda quelque part kosenga bambongo. Muto akoki ko aider à aider. Mais avant azaki komona. Mais après monsieur kokufa. Bien aimé landa bien parce que le les jour na yo. Eza jour ya batu moko bonzamba bongisi. Alors un jour Jésus a passé côté wana. Ayoki na makelele ndenge makelele zoleka ndenge batu bazo sala makelele parce que pas si Jésus azoleka zaka toujours bongo. Ndenge yo pozo yoka parce que Jésus pas passé liboso na yo. Na message alelo Jésus a passé liboso na yo. Na 40 jours à prière Jésus a passé liboso na yo. Et ça dépend de la soko ko saisir Jésus. Abana ko yamba Yesu ana na kombo na Yesu. Simba Jésus alekate omona ye au nom de Jésus. Tango Yesu azoleka omona ye. Yesu azoleka sikoyo na libota na yo na ndako na yo nengo zolanda message Jésus azoleka. Jésus azoloba. Jésus azotambola liboso na yo azana besoin na yo. Alléluia. Bartimée a sentir pa yoki parce que miso akufa. Nani wana zoleka? Oyo wana zoleka nani? Abi c'est Jésus de Nazareth. Bartimée kangaki monoko te? Bartimée avandaki suite? Bartimée abi fona bengai. Malgré miso zomona te, mais mato et comprendre que Jésus. Malgré miso zomona te, mais monoko nanga ezana. Na zana ni na konfina nte na zana na ba reste. Ba reste zana. Aussi longtemps que miso nanga ezo malgré miso zomona te, matoi na ngai ezo koyoka. Monoko na ngai ekoki koloba na kobenga. Bien aimé Bartimée abeleli. Alobi Jésus. Moi, David, aie pitié de moi. Yokelangai mawa. Yokelangai mawa. Bien aimé, attendez-moi si Jésus. Attendez-moi si Jésus. Batu banaki kokanga monoko ndenge na teaka mukomsusu benemi ya bana na Nzambe. Benemi ya Bartimée. Batu bapekisi ozo kende wapi ozo kende wapi alobi Jésus. Yokelangai mawa. Bien aimé, tango telemi pour la prière,
tango telemi pona ba demande na yo tango telemi po kuta na nzambe kolanda susu batu te batu bakoko ya wana pona ba distraire yo kolanda bango te kene na objectif noti na suka parce que nzambe akopambola yo nzambe akovisite yo koma na ngoti na suka alobi Jésus mwana David ayez pitié de moi ayez pitié de moi Jésus de Nazareth apusani pembe na Jésus Jésus abi bo benga e apusani pembe na Jésus tanga komi pembe na Jésus Yesu atuniye na salela yo nini olingi nini na salela yo yango wana moni tem na biso demande na yo eza nini posa na yo eza nini olingi nini na salela yo olingi nini na salela yo Yesu azotuna yo question oyo demande na yo eza nini olingi nini Yesu asalela yo olingi nini Yesu apesa yo nini ezotungisa yo nini ezopesa kimia te nini ezotia yo basusi Yesu atelemi devant Bartimée tango baye na Bartimée Yesu atuni eza problème nini olingi nini otelemisi ngai obengi ngai olingi nini ndenge Yesu azotuna yo obengi nga na mabondeli ozobondela otelemisi ngai olingi nini okoti 40 jours olingi nini basai nanga bakoti oza na requête te olingi nini tinda ba requête yango Yesu azoloba tinda ba requête loba posa na yo ezali nini posa na yo ezali nini ezaki question Jésus atuniye mwana Timote nasalela yo nini ndenge balobaki bayembelaki biso nzembo wana nasalela yo nini Bartimée lobi Rabuni aveugle Bartimée ebisie que je recouvre la vie donc misu na ngai emona lisusu na zwa lisusu vimbala ya mibale na vivre lisusu Rabuni sunga ngai Yesu mwana David sunga ngai Jésus Christ de Nazareth fongola ngai lisusu misu na mona lisusu na sepela lisusu na vivre lisusu na zwa lisusu esengo bien-aimé donc Bartimée avant azaki komona siko azomona te ekomaki na tango oyo azaki komona lisusu te Alléluia Bartimée azaki komona lisusu te voilà pourquoi pusanaki pembe na Jésus mpona kotalisa Jésus nalingi Yesu namona lisusu Yesu ayebisi ye va ta foi t'a sauvé aussitôt Bartimée miso efungwami aussitôt Bartimée amoni lisusu minda amoni lisusu mokili amoni lisusu mwasi na ye amoni lisusu bafer na ye amoni lisusu makambo ya bande komona te amoni lisusu bilamba na ye amoni lisusu ndaku na ye bien-aimé nalingi na biso na pokwa lelo avant ozalaki bien avant ozalaki na santé malamu avant ozalaki na kimia avant ozalaki na libala mais siko tala ndenge vie ekomi Alléluia avant ozalaki na nyonso mais siko opedre nyonso nini olingi nzambe asalela yo Bartimée lobi nalingi namona susu donc ezalaki na makambo miso ezalaki komona ezomona susu te azomona susu clair te yo pe peut-être ndenge ozana avant bande komona clair mais siko ozomona susu clair te omona susu clair te okomaka nzambe vi na ngaza ndeni namona susu clair te na suka ndeni na okendeni namona susu clair te
Mais naye koyebisa ane oyo obandomona clair na kombo na Yesu okobandomona clair na kombo na Yesu Bartimée abelelaki Jésus alobi yokelanga mawa na pokwa lelo Yesu ana pe koyokolo mawa yo mtozomona flou yo mtozomona makambo zo tourner place moko yo mtozomona kimi ezate yo mtozomona blocage na ekoloba na pokwa na lelo Jésus Christ wana akosunga yo nyoso bandomona clair blocage ekotika yo ba passe ekotika ona kombo na Yesu. Alors bien lingi yo batuna ki question o lingi nini donc demande na yo examini yo mwana natime nasalela yo nini nalingi na mona mbulo yo nalingi na bala mbulo yo nalingi na bota mbulo yo na boyi ba démon c'est ça mbulo yo o lingi nzamba salela yo nini avant le 31 décembre année prochaine olingi nzamba salela yo nini c'est ça olingi obala olingi omona olingi obika olingi obota to boyi ba démon to boyi ba maladie to boyi ba problème olingi nini olingi musala mbula oyo bien aimé olingi nzamba salela yo nini peut-être nous allons comme aveugle na makambo nyonso to kolobela aveugle physique na aveugle spirituel donc le côté esprit donc au monde a cassé ce comme côté santé za kamalamu te kimia ezate ba démon bazo tungusande na loba toujours pour na Jésus Christ notre médecin oza na programme à Jésus Christ notre médecin o wapi ba makambo na ilobamaka mingi vinyo so molili éclairage ezate olingi nzamba salela o nini olingi nzamba peso nini demande na ezali nini avant osimbaka bambongo melelo za suna mbongo te avant ozaka na ndako melelo komolala pa bato avant ozaki na santé malamu melelo malade lobi maladi avant ozaka na kimia na libala na yo melelo koswana lobi bitumba yo mutu o babane kolinga bazopesa ba bisi na mutu melelo ata bisi kuti ya musika boye babwa ata boye ezalaka te demande na yo eza nini Bartimée avant azalaki bien mais après tanga komona ke makambo zo simba te miso zo mona te kimia ezate isolé eloko kosala ezate avandi sa place moko abina kokufa boye te na kosuka boye te ngai funa kuta na Jésus il faut sunga ngai yezoleka Yesu mwana David yokela ngai mawa bien aimé yo malgré ba bloko nyonso ovanda ndako il faut belela Jésus. Tant on a clarté na vie avant bana on a clarté ko on a clarté belela Jésus ozoyo kangai ne ozolanda ozoyo kangai très bien ba ezaka ndenge moko na Bartimée ko katsa ça différence na ngo différente Jésus Christ azolo bananzana nanga na nzana molimo mo santu Jésus le qui devant Bartimée a saisir opportunité a lobi Jésus na kotika ote obi soki nzamba permettre landa message oyo eza ponobika nzamba kotiti na ndako na yo na nzela na bomoka mboka na nzela na message eza pobika eza pozwa guérison eza po vie na échanger eza po mona clair Bartimée tanga moni Jésus soleka alobi Jésus yokelanga mawa Jésus tuni demande nous ani nde to so ba posa na eza nini alobi Seigneur na mona lisusu ba makambo nazaki ko vivre kitoko avant siko nazomona ngo lisusu te ngam nazaki na kimia na ndako na nga na libala na nga nazomona ngo susu te moko ba demande bien aimé eza moko ba demande mama na ngo zoyo kangai eza moko ba demande papa na ngo zoyo kangai olingi nzamba salela o nini posa na yo eza nini bana bazaki ko respecter ngai bana bakomi impoli na ndako eza moko ba demande yo mto zaki na sengo na ndako suko sengo za la te ndako koma mawa ndako koma ba problème
ozaka na tant kovanda na ndako te ozolinga otonga lisusu famille na mais ozokoka te mais yo moko kokoka te soki nzambe asuki yo te. Yo mutu ozalaki na mukanda babotoli yo mukanda, yo mutu ozalaki na libala babengani yo na libala, ozalaka femme mariée mais siko ozoko se retrouver au libanda, ozalaka mobali obalaki siko okomi yo moko eza moko ya bademande olingi ni nzambe asalela yo mwasi kitoko mais ozobala te, oza lelo na kati ya ndako ya libala ozoyoka ngai mais ozobota te. Or avant obala ozalaki kozwa bazemi mais sikoyo obabali yo pe bapeseli yo mbongo mais ozobota te, mais ozoyeba ke avant obande kozwa bazemi, avant même obala obande kokanga bazemi mais sikoyo ozokoka susu kokanga bazemi te. Donc c'est ça Bartimée, avant azalaki bien, après akomi aveugle, après azomona susu clarté, c'est ça. Avant na ekolobela batu oyo bazalaki avant bazalaki nyonso bien mais sikoyo bazala ba problème. Avant nzoto nezaki bien mais sikoyo comment ko sentir nzoto kimia te, nzoto ba problème. Avant ozaki kolala pongi mais sikoyo zolala te ba démon so keka miso mkebe ba démon ba ko envoûter yo. Avant ozaki mwasi sengo mobile sengo ya bénédiction mais sikoyo okoma muta passe. Avant ozaka heureuse na libala nao sikoyo libala ekomi bololo. Bena ekolobela ona pokwa lelo na lingi vraiment esprit na yo ekota o comprendre makambo oyo. Avant on venait comme ça makambo sur la facilité mais sikoyo bien aimé makambo comment passer et comment dur blocage. Bartimée tika kite pas ni notiki kotiki la ba démonter ba CP là kotiki la ba démonter place kotiki la bango tante likambo zo le kanavi na yo lelo sikoyo yo remarqué que avant ezalaki bongo te mais siko eloko moko ekoti corps étranger moko ekoti eloko moko ekoti ya mabe telemena yango na kombo na Yesu. Voilà pourquoi au nom de Jésus, c'est ma Seigneur ce diabolique. C'est quoi ça bondela déjà? C'est ma Seigneur ce diabolique. Oh ekoti katina yo, eke zala kite, na bengani yango na kombo na Yesu, na bimisi yango na kombo na Yesu, na chasse yango na kombo na Yesu. Parce que Yesu abikisa ki Bartimée. Yesu on appelle ça awa. Yesu asaki ke Bartimée abona clair. Yesu on appelle ça awa. À partir à l'élo, avant de comme le 31 décembre, au commande clair. Avant de comme le 31 décembre, au commande changement. Au nom de Jésus, banda koyamba changement wana, banda koyamba grâce wana, banda koyamba faveur wana. Au nom de Jésus, o ezala ki bloqué, na eko débloquer wana kombo na Yesu. Alléluia. Yo moko vandi pinduzu mitalo zulu bakeri ya solo penza ngavi na ngeza kaboete. Ezala bato mususu amitali pa lobite nga na kim na Afrique na zaki ko sambela mais siko loko nine kote lingai na sambela kasusu te na koma kaka boye boye na vanda na ndaku distraction na distraction avant na zaki songi songi te mais na koma songi songi avant na badolo la pongi bien mais siko na koma ko bima il y a un changement côté na kati na nzoto na oyo diable ko semer. Alléluia. Na ekolobela yo bien aimé. Nzoto na avant zaki bongo te. Siko zo sentir ni na nzoto. Tala bunga yo so la nangabe. O sentir nzoto no malili, o sentir nzoto no ko bloqué zo tambula, o sentir mutu na yo bien te, mutu zo sala pasi avant o zaki ko régler 4 jours, 3 jours et si li ba règle normale mais siko ba règle za la susute. Ba règle stopper yango moko. Okozana na âge ba règle koki ko stopper te.
Voilà pourquoi yo mtozo la nango za la situation o na kombo na Yesu oza délivré, oza délivré, oza délivré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. De na Bible les jours à prière, mikolo no seza mikolo la prière. Ba prière oyo ya makasi, eza po obika, eza po changer. Na linga mema yo na exhortation oyo po epesa yo po sa ya kobondela. Avant, ozaki ko régler normal, mais ce que ba règle 4 na rasusuté. O comme le quoi moi ça ya Bible ya kotanga makila, na eko kanga yango na kombo na Yesu. Bikisa mesiko zali simba libumono bikisama na kombo na Yesu, bikisama na kombo na Yesu. Au nom de Jésus, nzamba salongolo. Yo pe mtu ana problème akobota avant zaki ko zemi bando ko fi ndako libalo zo bota te na kombo na Yesu simba libomu na yo bikisama au nom de Jésus nzamba pesa ki Rachel bana apesa yo pe na kombo na Yesu nzamba pesa ki ngabana apesa pe na kombo na Yesu yamba bana na kombo na Yesu yamba ba mapasa yamba bana au nom de Jésus Christ de Nazareth okoma komitungisa malobi nzambe. Tant nazaki jeune nazo bazemi nazo longola kutu siko babali ngai zemezo ete donc avant nyoso zaki na facilité mais siko blocage nzamba kitisa grâce na epe mawana ye na ndaku na yo muto osala ba longola bazemi osala ba avortement et que lelo grâce na nzambe kitalikolo na yo mawana nzambe pe kitalikolo na yo et que message à lelo ezo place na vie na yo et que nzamba fongola matrice na yo na kombo na Yesu. Hallelujah. Oza béni, oza yakobikisama, okobenga ngai ko témoigner que Nzambe alola a fongoli réellement matrice na. Parce que nazo sentir que Nzambe azo fongolo matrice. Donc ozo bota na yo, ozo bota na kombo na Yesu. Yo ozo la nango za problème ko bota, ozo bota au nom de Jésus. Parce que ça tant on a biso ya prière. Bien aimé. Avant famille na ezaki na kimia siko ekomi ndeni. Bartimée, avant azalaki bien. Après, la situation est changée. Balamoko, avant ozalaki na grade à l'écolo, c'est quoi bakiti ça? Et ça là passe. Mais bien nous on est ba demande. Ba demande on trouve na pas na Jésus. Na pourquoi lelo? Et ça moko ba demande. O to kosenga. Bartimée kangaki mon côté. Tant moni Jésus azoleka. Alors bien Jésus na mona soso parce que avant na zako mona ndongo zo mona nga Bartimée boy avant na zaki ko mona na zaki ko sala nga moko na zako tambola nga moko mais siko bakoma ko tambusa nga bakoma ko vandisa nga bakoma ko lambela ngai bakoma ko sakana kutu na ngai parce que misu ezo mona soso te mais avant na bada dépendre na batu te yesu siko na komo dépendre na batu bien mais eza moko ba demande. Avant de dépendre na batu te mais siko comment dépendre na batu il faut bonde dans Nzambe nzamba zongi sela oyo zalaki nango avant banda ko récupérer nyonso oyo zalaki nango avant banda ko récupérer grâce na yo faveur na yo bénédiction na yo au nom de Jésus banda ko récupérer santé na yo au nom de Jésus kimia na yo bénédiction na yo au nom de Jésus banda ko récupérer libana na yo o dia ba botoli yo au nom de Jésus banda ko récupérer libana na yo musala na yo ba fer na yo au nom de Jésus banda ko récupérer bana na yo o sata botoli yo au nom de Jésus banda ko récupérer mwasi na yo mobali na yo au nom de Jésus banda ko récupérer mukanda na ona kombo na Yesu. Bartimée a récupéré qui nyonso wana azwaki o misune o asenga ki azwaki yo pe ozo senga okozwa lelo na kombo na Yesu. Temi na biso yango wana posa na yo eza nini ozo senga Nzambe nini olingi Nzamba salelo nini Yesu aza awa po pesa biso oyo nyonso zo mona ke ozalaka nango mesiko zo mona ngo susu te yango wana nde demande Jésus alobi na Bartimée na seloni Bartimée bingana zaka na nga bien Yesu mesiko yo na lingo nazonga na vie na nga wana olingi Yesu asalelo nini demande neza nini Yesu nazaka mosa libala
babande ko respecter nga siko ba respecter nga lisusu te na koma ka bolibanda na comprendre te demande ngo si demande ngo anati yango bakambo to yeli yango Yesu akosala na saka na sengo siko sengo za susu te mais nzamba pesa ke sengo akopesa yo sengo. Alléluia. Jésus Christ notre médecin ça a pona yo asa pona kobikisa yo. Alléluia. Nzamba pesa yo oza posa motema na yo ozo lukana nzamba pesa yo ozo tungisa yo wana oluke zo zwango te mais pai na Yesu. Alléluia. Okozwa yango na kombo na Yesu. Alléluia. Nzamba pambole sikozali partager message tozo continuer na message na biso bien aimé na pokwa lelo na ebike esikozali motema noza ya kosepela pe motema nozo kumisa nzambe wana parce que nzambe posa na ezali ke yo oloba oza posa motema na ye po asala Bartimée na sale na oni demande na eza nini Seigneur na mona lisusu Yesu abimona na pokwa lelo banda ko mona banda ko vivre Bible lobi Jésus Christ a salete amona afongoni ye misu efongwami ayoki prière na ye poni Yesu aka prière na ote poni Yesu ko sa demande na ote ce qui Bible lobi que il est le même hier aujourd'hui éternellement a bongwanité donc ce que c'est Bartimée a ça la payo yum to landaka nga pour ne que ça batumi pe bazo landa ngai o bazo comprendre plan kama nzambe misusu baza ba bébé yo na lingina expliquer yo que na Bible papa o mi se kufaki e monaki donc yo pe o nyo se kufa na vina yo Yesu aza capable ya ko sekusango libalo kufaki Yesu aza capable ya ko pesa ngo susu vie et c'est quoi yango Yesu akosala na vina yo pe akosala na vina ngai posa na Yesu yango wana temi na biso zali olingi nzamba sala nini donc demande na sozana ezala 1000 ezala 2000 ko bomba mote talisa ngo pa na Jésus ozo tungiso wana ozo tungisa Bartimée za kimisu ozo tungiso nga na ebité mais ozo tungiso wana yebisango Jésus lelo Jésus Christ ya kati ya Bible otozo salela aza capable ya koyoka yo pe ya kopesa yo parce que otie confiance ne pas na banganga te otie confiance ne pas na ba marabouté mais otie confiance ne pas le tout puissant Jésus Christ pe otalelié okoyokisa masonité grâce à Nzambe landa na kombo na Yesu bien aimé tozo mona lisusu awa to mona ndeko na biso o azaki considérer nde to yo bawa azaki considérer mais makambo ezo simba te yo nazoba okoza pe kitoko mais ozobala te okoza poza oza na mukanda oza na musala oza na poto mais basi bazoya bazotika yo bazokima yo ozozwa musala ezo simba te tala tata o tozomona ndeko na biso o na kati na Biblia azalaki considéré mais azaki ko souffrir Jabet toza na première chronique chapitre 4 verset 9 à 10 Bible de la biso cet homme Jabet azalaki considéré devant ma frère nae mais tata oyo maman nae lokola botaki na douleur maman nae lokola botaki na ba pasi apesi kombo wana pesaki ye alors vi na ye ezalaki na douleur na pasi azalaki ne considéré mais makambo na ye moko na kati ya motema miyebi ke makambo ezo simba te ndenge na lobaka yo na ngai to miyebaka ke vi na ngai ezo simba te koto eza na blocage koto nazoka douleur koto na lalaka te to miyebaka papa o pe Jabet pe amiyebaki malgré azalaki na ye bien selon mokili mais ye moko ayebaki ke azalaki na ba problème alors Bible lobi na à cause ya makambo wana à cause ya souffrance azalaki nango makambo nyonso azosala ezosimba te tato azalaki limité azosouffrir donc mobulu na kati na vie na ye mais alalaki te
abobi te fona senga epai na nzambe yo mutu na soba zolala kolala tene tomoni Bartima sengaki diabète pas sengaki yango nanga na bike lelo tozobonde la prière na onanga ekoza la prière lokola ya ndeko oyo asalaki kati na Biblia parce que biso na yo peut-être pe ozo na kati ya makambo oyo peut-être ozo ko se retrouver na kati ya makambo oyo yango na ngai na yo tokobondela tata oyo alalaki te considérer devant ba frère na ye mais alobi te dans sa bénité, blocage ezali, vie ezali limité, nazo mona ba démon bazo tumbisa ngai, yoka prière na ye. Alobi, Bible alobi, Jabet invoqua le Dieu d'Israël en disant, azoko senga nzambe, alléluia, Jabet a sali prière. Bible lobi, papa a invoqué le Dieu d'Israël. Alobi Zambe, ce que ko bénir ngai. Zambe, toza na verset na biso netobi chapitre 4 9 à 10. Jabet a invoqué Zambe wana, ndenge na linga na yo to invoqué Nzambe, to bondela lelo to sala demande, ye passé qui demande potanga moni viezo simbate, abi fona sala demande banga. Abi Nzambe, si tu me bénis, et que tu éteins mes limites, azo senga asusu, la main de Dieu ezala likolo na ngai po elongola ngai na ba malheur nyonso o na ba souffrance na zanango. Bible lobi que Dieu d'Israël, Nzambe wana, accordait ce qu'il avait demandé. Et Dieu d'Israël, donc Jésus-Christ n'a dit ce temps de Nzambe que bakeza Jésus. Le Dieu d'Israël, oya sengela kiwana. Bible lobi, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Nzambe accordé demande na ye, demande à Jabet yango na toko sala lelo. Azaki komona vie ezalaki limité. Azaki komona bénédiction ezalaki te. Malgré azalaki considéré misusu pe bazala ba considéré na mboka, misusu ba na bango considéré mutamoni azo respecter yo, papa moko bien, maman moko bien, mais yo mona sa mutemo zo mona ke vie eza limité. Okenda musika te, alors ye awazo senga loboko na Nzambe. Alobi na Nzambe bénir ngai, pambola ngai, parce que azaki na besoin ya bénédiction. Alobi Nzambe pambola ngai. Moka ba demande ngo tongo zomo na blocage makambo yo simba te fo senga bénédiction pa na Nzambe Nzambe pambola ngai. Et puis Bible lobi kaka na pambola asuka na pambola te alobi na abi Nzambe afongola susu azala limité te Nzambe afongola vie na ye afongola aza kaka muto za place moko te parce que c'est que bano senti kazaki limité souffrance ekangaki ye alobi Nzambe fongola vie na ngai na lingi vie na ngai ezala sur limité te yo muto zo tourner place moko ndenge na lobaka o mati muke lelo lobo kiti ozi musala lobi balongoli ozi sengelelo lobi folela donc vie zo tourner ka place moko année passée ndenge ozalaki année oyeleki ozoya donc ozo sentir déjà que tu n'es pas sur ya kokita année oyo ozomona kaka vie zo simba te donc makambo zo tourner ka place moko boye année passée olelaki année ope ozomona ka vie ko zo continuer bongo année prochaine pe ozomona ke kutu makambo zo simba te donc vie comme limité contrôlée na plan satanique pe diabolique donc papa oyo alboya ki vie oyo alingaki ti vie na ye ezala limité aki kosenga pa na Nzambe alobi Nzambe Bible lobi a invoqué le Dieu d'Israël Jabet a beleni Nzambe alobi Nzambe fongola ngai vie na ngai ezala limité te nalingi vie na ngai ekende musika makambo na ngai ezala ya kofongwama mabele na ngai ezala ya kofongwama ekoma monene mabele na ngai ekoma monene donc azalaki na besoin avancer na vie yo muto ozomona ozo avancer te eza requête
posa na yo esengeli ezalaka nzambe sunga ngai na avance na vie. Alobi nalingi vie na ngai ezala lisusu boye te. Donc nazalaka place moko te, na tourner ka place moko te, na yeba na pe na monde makambo na ngai kende liboso, makambo na ngai fungama, makambo na ngai na mona clair. Donc ndenge moko kaka na demande à propre ya mutu na mutazali na demande mais oyo pe mutu to tu komona oyo avec le Bartimée yepe demande na ezalaki na lingi na mona clair oyo pa ba na lingi pe vina ngeza bongo tinga pe na mona clair na ndenge nanga parce que nazo mona blocage nazo mona naza bénité. Alors asuka kaka na wana te asengi lisusu loboko na nzambe ebatela ye. Alobi nzambe nalingi obatela ngai, nalingi oprotéger nga na ba danger, nalingi olongola ngai souffrance wana, nalingi ozala na ngai. C'est ça. Parce que amonaki ke sans loboko na nzambe akoka te. Peut-être la demo baso tungisa ye blocage ba makambo ebele neti yo na ngai sans loboko na nzambe tokoka te. Toza na besoin ya la main de l'Éternel, asengi la main de l'Éternel, bénédiction bénédiction asengi bénédiction, asengi guérison, asengi faveur, asengi miracle, asengi guérison, asengi abondance. Nyonso wana eza ebele yango na sengaki. C'est ça prière na biso ya lelo eza ndengwana. Et sengeli to senga pa na nzambe wana. Toza suna besoin de souffrance te. Yo mutu ane mobimba souffrance na souffrance. Pauvreté na pauvreté. Kolela na kolela. Makambo zoko avancer te. Toza na besoin na ngote. Toza sous na besoin de quoi naté. Mais toza na besoin ya changement. Mais si que toza na besoin de changement et sengeli to luka mutu ataka changement na ba vie na biso. Yango nazo ba lelo sous to na attitude de prière. Ngano to ko bondela. Tala tata o aboya ki makambo wana, aboyi souffrance, aboyi kolela lela, aboyi binyoko. Alobi non. Il faut na boya vie oyo. Bien mais il y a des choses il faut boyango. Au côté la ngoma bonde nde to sali. O invoquer le Dieu d'Israël. O senga ba demande, o senga e, o eza posa motema na yo. Eza na batu mususu. O mona ndenge za wana, mutu pena promettre o bien ka opesa mbongo. Pe bibie ke mutu ngaza na mbongo. Mais tant que comme ka jour fa pesa yo aboyi. Ozo comprendre te point ni na boyi. Mutu promettre yo libala. Tant comme ka ke ane obobana alingi lisusu te azo sentir yo lisusu te. Ozo comprendre te. Mutu promettre yo musala. Tant comme ka ke obana ko sala ba boki si yo bazo kipe susu yo te bazo bengote yo zo benga ke ba téléphone ekangami. Chaque année zalaka ndenge moko. Yo ba promettre ka yo ba kokisaka te. Yo ba lingaka yo me babalaka yo te. Yo zala mayelo zala ba diplôme nozo musala te. Ba promettre yo musala to okoma kuna bazo mona ko mutu mususu nzoka yo te. Belo mebiloko wana etika yo na kombo na Yesu. Etika yo na kombo na Yesu. Etika yo na kombo na Yesu. Eloko ezolanda yo etika yo au nom de Jésus. Okobanda relation moko malamu. Omona ka quelques jours de relation ne kufi. Bato bakoza la bénédiction pour na yo, o bakoko pambola yo. Bato wana ndenge mtu bobeba na kana bango. Mais ba relation okoma kotika na bango ezaka ba relation ba miyibi, ba relation ba ndoki, ba relation ba songi o bazo le ba opyo kisoka motema passe. Yango na pokwa lelo. Na eko kata yango na kombo na Yesu. Na eko kata système diabolique satanique wana ezo tumisa au nom de Jésus. À partir à oyo avant le 31 décembre na 2019 okuta na bato mitema malamu, okuta na bato bako sunga yo, okuta na bato ba la bénédiction pona yo, pona libota na yo, pona ndako na yo na kombo na Yesu. Okuta na bato so ba promettre yo bakokisi, okuta na bato oso ba bika ozazu peso musala ozozwa, okuta na bato so ba baso pambola yo, baso pambola yo na kombo na Yesu. Okuta na suna bandokite. Nzamba ko confondre nzela no bandoki so ba ke gauche yo ke droite.
bana na ope bakoza su ba camarade ba miyibité. Vie ils ont changé à partir de la prière, ils ont changé na kombo na Yesu. Oui, il y a des gens comme ça. Yango na poko lelo. Ba relation no so diaba zo tindela yo na eko sisa yango ko kwese yango ko buka yango ko bebse yango au nom de Jésus. Na fongoli lo la pona yo à partir à lelo ba relation no ezaka ya bato malamu, bato mitema malamu, o ba ko sunga yo, o ba no peso conseil malamu au nom de Jésus. J'avais taboy à l'obité, ngai na lingi vi nange changer, na lingi protection. Na lingi loboko na nzambe parce que nous sommes loboko na nzambe te peut-être ben nous sommes loboko na nzambe te oza na kimete oza na sengoto ozola la bien te ozola la démon na loba toujours mais oza na besoin loboko na nzambe et ça demande tant ma papa o asali demande na ye asengi pa na nzambe abi nzambe na lingi na mona loboko na yo na vie nanga na lingi souffrance te ane oyo bien aimé souffrance estika yo ane oyo souffrance estika yo au nom de Jésus ane oyo souffrance estika yo na kombo na Yesu aboyi abi nzambe vi na ngai kokozala susu limité te nazala na ba limite te efongwama yo mutu vi eza na ba limite na eko fongola yango na kombo na Yesu ba limite nyonso sata telio esiko za bondela to bandi déjà ba limite nyonso sata telio ke okene musika te o tourner place moko na eko kwesa yango au nom de Jésus papa o asenga ki demande asenga pa na nzambe na lingi suko zala place moko kaka te vieza limité te aboya kiango yo pe na eko kwesa yango au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nzambe afongola vi na yo opambolama okende musika obika bikamo na ndenge na kombo na Yesu. Ata soko betaka bal omoni ke nazaka na équipe moko na lingi na fungwama kene musika osala komoni ke nazaka na entreprise muke na lingi na koma soki nani kene musika na kombo na Yesu. Oh nyonso wana nyaba edenga na mateya oh yozo sala no monike te ezo simba te nazo sala na saka na ndaku moko na ina koma nango 10-20 zwa yango na kombo na Yesu toza na tango demande ezo dépendre na ndenge yozo senga na yo tika muninga senga na oh ndenga zo sengela donc ko banga pe demande na ote ko banga yango te ko yoka nango pe somme te ko yoka nango pe souci te ko banga nango pe te parce que nzamba za munene ko le kabilo ko nyonso zo senga. Amen. Nzambe aza munene koleka nyonso wana. Donc c'est ça. Jabez asengi loboko na nzambe. Po azaki na besoin amona loboko na nzambe na vie na ye. Bien-aimé, ça fait longtemps au mona sous loboko na nzambe te. Mais année oyo pe année prochaine loboko na nzambe tambusa yo. Grâce à Nzambe tambusa yo Nzambe a protégé yo Nzambe a sunga yo Nzambe a sunga bana na yo na kombo na Yesu esiko zawana bénédiction et accompagné yo au nom de Jésus guérison et accompagné au nom de Jésus. Alléluia. Nzambe batelanga na ba malheur protéger ngai ba démon o batie ndelo na bango babike yo ozo kufa babike vina yo ezo sila ngai na pokwa na lelo na ye kolongola malédiction pe maloba nyonso balobaki ya mabe contre yo au nom de Jésus-Christ de Nazareth bakokoka yo te bakokoka pe bana na yo te bakolonga pe yo te na kombo na Yesu au nom de Jésus. Protection na Nzambe ezali kolo na yo bénédiction na Nzambe ezali kolo na yo Nzambe a protégé ane oyo a protégé bana na yo na kombo na Yesu likama moko te ekomela yo au nom puissant de Jésus-Christ bandoki bamona yo te système na bango nyonso diabolique satanique obima wana te au nom de Jésus grâce na Nzambe ezali kolo na yo pe libota na yo na kombo na Yesu. Amen. Papa oya sengi et Bible lobi Nzambe wana accordé nyonso asengaki
na pokwa lelo o to bondeli awa nzambe apesi oyo pe yo bondeli o nga na yebi te oyo yebi ba demande no ane beloza nango yeba ke nzambe apesi pe yo nzambe asali ndenge yo sengi nzambe akokisi posa motema na yo parce que aza nzambe ayokaki papa oyo po papa o atalelaki ye asengi ye Jabet alobi nzambe sunganga yo pe na pokwa lelo demande nyonso oza nango nzambe akopesa solution nzambe akorépondre yo pe ndenge tolobi boye esi arépondre yo tala nano baroi ya mokili bazotuna bato olingi nini so tobi tozwa na mukanda na Esther chapitre 5 verset 6 place wana tozwi sous thème na biso roi oyo atuni Esther roi ya mokili s'il te plaît atuni Esther Esther quelle est ta demande nazomona yo zo ya yabwe olingi nini soki ata moitié ya mboka na ngai na kopesa yo me nalingi nayeba posa motema na yo Esther ayebisaki roi posa motema na ye bato babande kotungisa bango a roi ayokaki Esther pe akokisaki ezaki posa motema ya Esther roi wana azalaki roi ya mokili mais agnore parole na ye akokisi tanga tuni ye demande na ezani alors yo na ngai tozana le roi des rois Jésus-Christ de Nazareth oza le roi des rois o wapi azana capacité à kopesa biso nyonso tozana ngo besoin na pourquoi lelo aye kotuna biso tolingi nini posa na biso eza nini nini o biso tolingi nzamba salela biso na 2019 to bandi déjà préparation alors nzamba ye kotuna biso tolingi nini tolingi nini olingi nini quelle est ta demande demande na yo eza nini fongola motema na yo yebisa nzambe continue na koyebisa ye o eza demande na yo soki roi o apesaki Esther le Dieu d'Israël apesi pe yo Alléluia. Apesi yo. Accordé. Nyonso o motema nezoluka. Année prochaine, okomona yango, okosimba bana, okosimba kinya, okosimba musala, okosimba mosolo, okosimba ozoluka wana. Au nom de Jésus. Nzambe apesi yango parce que nzambe la biso akosaka te. Soki roi o akosaka Esther te, kutu roi mokinde na zoloba. Bongo nzamba lola. Abibino bato mabe bozo bakopesa kutu bana na bino biloka malamu bongo ngai donc yebake na pokwa lelo nzambe wana akoti na kati na ndaku na yo abikisi mwana na yo o nyonso wana nde na basunganga na mateya ozoluka wana ozu yango na kombo na Yesu yamba yango nom de Jésus yamba yango nom de Jésus yamba yango nom de Jésus na kombo na Yesu nzambe ya lola asepeli yo penongozana oza béni au nom de Jésus. Alléluia. Bien aimé kati na nkolo. Lelo eza jour ya prière. Lelo eza jour ya prière nde na lobaki yango moni to menyango na système wana to bondeli parce que mikolo nyonso to bandoka prédication ndambo après to continuer na prière na biso. Esiko zali na ina bondela pona yo. Naibi ke oyoki message apokwa na lelo. Ngai naibi posa motema na ote. Me naibi ke nzambe aibi posa motema na yo. Ba demande na yo oyo sengi na nzamba aibi onga na aibi te. Me na conduire yo na ba demande oyo na aibi ke yo posa na kati ya posa ba demande oto sali wana ozape na kati na oyo yo plus ya yo moko bakisa. Me na zebisa nzambe likambo moko po na yo. Ndengo koti boye, ndengo ki message yo vinezo changer ka sikolo. Miracle moko eko compagnie yo, ezo dépend na kondima. Non lo ba toujours ezo dépend na kondima. Tango zo ndima mona loboko na nzambe. Esiko zo mikanga miso na zo bondela pona yo. Nzamba lola. Oyebi posa mitema na biso. Bande ko nyonso balandinga na pokwa na lelo,
oyebele ko ezotungisa bango. Nzambe kokisa eza posa mitema na bango. Na kombo na Yesu. Ba demande na bango nyonso. Kokisa yango. Au nom de Jésus. O nyonso ezotungisa bango. O nyonso ezobloquer bango. Na résistango na kombo na Yesu. Mais na sengi grâce pe faveur na yo. Et accompagner bango. Au nom de Jésus. Ba posa mitema na bango. Bazwa yango na kombo na Yesu. Merci Seigneur. Yo osalaki ete via ya Bartimée changé. Lelo pe na poko na lelo osala ete via bato mingi échanger na kombo na Yesu. Yo oyokaki mabondeli ya Jabet. Nzambe na ndimi ete lelo oyoki pe mabondeli na biso. Merci Seigneur parce que osali au-delà ba demande na biso na kombo na Yesu. Butu na lelo za butu na kimia pe lipamboli au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Nzambe apambola biso. Nzambe amona yo. Lola efuta yo. Na yebi ke oza béni. Bien-aimé kati na nkolo. Communiquer na biso ezali. Toyebi biso moko bien. Communiquer ezali. Dimanche. Chaque dimanche. Tozali na kit na biso. Na Egdale à partir de 14h. Tu 16h. En tout cas, kit moko. Il y a ba prière. Il y a ba délivrance. Pendant 40 jours à prière, on azo se manifester puissamment. Tobo sanate. Alors, chaque lundi, toza na prière na biso à partir de 19h 20h. Tozo continuer na auction wana et que tozo kokutana na setra. Soki yo oza na besoin de prière au bon de na biso, o komika na meto setra wana o bengi toya kozwa o poto la so place din tozali o tozo bon de la. De 19h à 20h, ezaka 1 heure de temps, eza intercession. Vraiment yaka na requête na yo soko kopesa requête opesi soko pesa te oye quand même bonde na sa motema nzambe wana ya lola kofuta yo pe akomona yo. Le 8 décembre nde tozolo ba toujours tozana célébration na biso avec évangéliste Thomas Lo Kofe na Fambuta. Vraiment tozangisa te Stockholm pour Christ nzambe ya lola azala biso Jésus-Christ de Nazareth aosala makambo ebele Suède mobimba toya pona tokumisa nzambe ato uta na ba province ato uta ata côté ya wapi nord sud yaka tokumisa nzambe. Pourquoi pas Scandinavie badnyoso baza côté na biso a pembeni Norvège, Danemark, tout ça là toya Finlande tokuya tokumisa nzambe ensemble eza ba place pona bino. Nzambe wana ya lola a continuer na ko pambola bino o bolandi biso nzamba pambola bino lelo na difficulté ya komona bino mais nayebi ke boza béni bino nyoso bolandi ngai ata natangi bakomona bino te que Dieu vous bénisse. Nzambe ayeba na ko pambola bo moko ya mboka na soutien na patience na musala munene azosala mama Pauline nzamba kansela bino na bosani te kopambola basakoli na nkolo nzamba ba kopambola papa na ngai Ezaïe Saïf. Que Dieu vous bénisse na mama mosakoli mete nzamba pambola bino na basoutien nzamba pambola o mama Micheline mama OK ba servante de Dieu nyoso balandi biso ba serviteur de Dieu ba prophète ba pasteur d'accord nzamba pambola bino sans oublier chéri nanga apôtre dit de Likenza. Que Dieu te bénisse na soutien na makambo nyonso o ozosala po nangai que lola efuta yo lola mona yo efungulo ba porte nzamba pambola ba bien-aimé ba femme engagée nyonso bana meps nyonso bandeko nyonso bokoti lelo na bike boza ebele na difficulté au mona bino nde nazoloba. Que Dieu vous bénisse nzamba pambola sans oublier bon moko ya mboka kin pe bon moko ya mboka Belgique frère na biso Jean nzambe ya lola amona yo pe afuta yo nzambe ayeba na kopambola lisusu pe Thomas Penel moto na nzambe nde nazoloba Saint apôtre Penel. Amen wana ezanga parce que moto na nzambe topambola maki vraiment topambola maki na dimanche passé na message nde nazoloba toujours na yebisaki moko na bin Thomas yo bazobenga Thomas Penel me ngai mikolo yo ekomi Thomas Mosakoli. Thomas Mosakoli parce que c'est un prophète oyo mukilo koki ko lingate mais c'est un prophète de Dieu
lokola ba Esdras, lokola ba Michée. Donc c'est un prophète. Nzambe apambola ye na libota na ye na mwasi na ye, vraiment tozaki béni bayaki kopambola biso, to tikali na Saint Thomas moko susu akoya ko bénir biso pendant pe koya ko visiter biso pendant jeûne na biso apôtre Nikes. Que Dieu vous bénisse na madame nayo. Nzamba kansela bino apambola bino to ça ensemble pour na libota na Nzambe pour na musala na Nzambe. Vraiment que Dieu vous bénisse basai na Nzambe nyonso na kati na boka na story na Suède Nzamba apambola bino. Tolingi bino mingi, que Dieu vous bénisse. Vraiment buto za malamu pona biso nyonso grâce na Nzambe ko accompagner biso pe ko batela biso Suède mobimba bat nyonso o baza na kati na mboka Suède pe ba continue biso Nzambe ba ko batela pe ko pambola biso. Que Dieu vous bénisse. Wan tokuta mbala sima partager message lole mona efuta yo ko kanisa mingi te za na kimia Nzamba ko se souvenir na yo. Butu malamu na kombo na Yesu. Voilà, moi c'est votre bien-aimé, l'évangéliste Thomas Lokofé. Je voulais vous donner une invitation à tout le bien-aimé de Stockholm. 8 décembre, où nous allons faire une grande célébration, un grand concert de célébration à Stockholm. Où il y a Ebélé, ma papa, ma maman. Je serai avec mon bien-aimé le frère Mbuta Kamoka. Tout ça à Stockholm le 8 décembre. Une très grande cérémonie. Pendant le Kumunankulu, Boya et Belé, Souhaite pour Christ. Le 8 décembre 2018, nous allons dire merci à Dieu pour sa grâce, de nous avoir gardé toute cette année 2018. Il y a beaucoup de gens qui sont morts, il y a beaucoup de gens qui sont partis, il y a beaucoup de gens qui ont eu des accidents. Mais l'Éternel Dieu nous a donné la grâce d'être encore vivants, de parler, de bouger. Pourquoi pas avoir une seule journée de l'année pour lui dire merci. Oh, Bongino Lokunu, Zambe na Babulami, Tuimbe Yepoa, Mulami. Boya tokumisa Nzambe. Abenga kangana kombo, aebi mozindo ya motema. Badego surtout bavandi na Helsinki, badego surtout ya Danemark, badego surtout Norvège. Donc na Stockholm, le 8 décembre. La église Mepsa, et pas il y a l'homme de Dieu, l'apôtre Dido Moïse Bikenja. Et le mon maman évangéliste Sephora Bikenja. Boya Ebele, Tokumisa Nzambe, Souhaite pour Christ. Pour saliter pour Moko Yamboka, frère Patrick Momo, il sera là aussi. Que Dieu vous bénisse, vous panza sango, nous allons entrer gratuit. Par mon fou de pour les athées, où il y a des bébés, ma papa, ma maman, où est tout. Soyez bénis. Une étoile qui brille à la nuit, attirant l'attention des mages. Soyez bénis, mes frères. Souhaite pour Christ, le 8 décembre. Rendez-vous à Mouneni, rendez-vous à Balongi. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Retenez bien la date où le 8 décembre 2018. Shalom à Stockholm et que Dieu nous fasse grâce ces jours-là d'être là. Ne manquez pas. Nous allons célébrer Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse.
etondaka motema na ngai esika basantu basanganye basimoli maboko likolo lola na nzambe fungwama etondaka motema na ngai esika basantu basanganye basimoli maboko likolo lola na nzambe fungwama etondisa makana nkembo soki batindi nzemwa mosantu